MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezalinga yo bino la gardienne du temple la mifa to elisusu lelo ko beta to pe ko continuer masolo ya basantu na lo mesano mokolo na yenga nini. Pasteur Dalo a posté banana ye en fait abeti lisolo na ebita pesi témoignage je sais pas car on est ba pasteur bazalaka so pa bana kote abwaki yango en passant. Alobi babokilo na ye nyonso o babala bana parce que pasteur Dalo balisa bana abotaka bana basi abalisa bango nyonso baza komettre 3 ou 4 bango tu bayana bataba na sigana ko kongole lenge bango tu bayana bataba et puis abakisi alobi bino mbo boyebi mbougie linge loba nini tabeza mbougie na chiluba yo ebi chiluba te mbougie venir taba bino mbo boyebi so bayena taba elingi koloba nini o ekipa ekolo te ngana kanse ezaka pona baluba no ngana kanse bana baluba ka nde ba pesela ka taba ekipa ekolo te pour passer dans la motete là non ekipa te. Donc moi signons soki bazwe ya mobimba il faut pesa taba ezo kipe ko le tataza mukongo aza na eba yitenga nseza rapona baluba abimino mo boyebi tabelinge loba nini so bayena taba elinge loba nini abakisi alobi po ezala bongo gozala eko eloko ne ko uta wapi so yepa na ye mo te tata na bango ndakisa. Dalo, notre pasteur fidèle. Il m'a balé à 28 ans. Le loi a 34 ans en mariage. Alia kaka légumes moko wana. Alia kaka pondu na ye. Oh madesu nde batata musuba zala hote. Ngolonyo sondunda. Ko sala libumu soki nini. Léona changé mon ngombe mon bisa mai. Pasteur Dalo le billet 34 ans bientôt ya mariage. Alia kaka mbisi ya mai a changé te o alia alia kaka ma Viviane alia lo musute tala bana Pasteur Dalo na ya molimo na ya nzoto bobondela mingi bona père parce que ndenge zabwe ba poste ben les gens battent ma fouta ba mo luki la père ba dossier certainement ezate parce que ngana o me la Pasteur Dalo mbondo ngana ndima maloba mutu so mutu alobi que non ngana za boye te moi je crois le fait que yemo mukolo nzoto alobi ka muyibi te na ko ki jamais o loba que non te oza muyibi to tala kutu baloba ki kuno yiba à moins que batu musuba yana ba preuve que note aokosa ayiba kata la preuve yango wana nde na roya na changer na contredire te Pasteur Dalo ko sa yibiso ta la preuve yango mais neti Pasteur lobi ke ya ali akara taba ameka na ngulu te en tout cas ngana kondima ngana kondima boyebi l'autre fois to beta lisolo ya babenga ngoni ya fidélité awa scandale bande koleka na ba réseaux sociaux bino boyebi non vie M23 na likamune basali soki 20 ans ne sans compter ba ujana na ba Congo partout moment bobele leki na réseau awa passe à observer aningisi mutu esali pasi katubano bakoya après biso yo bakosela nzambe na désordre tala ngai nga na fidèle banda na bala Viviane na meka sumususu te to yaki to boire ba fleur o bino bozala rote bino mosala bino ka boya loba mabe nde mo akomela lobi na mona na nte place zo louer to pozo loba malamu okumisa malamu tam Pasteur Dalo alobaki eloko wana na boire ba fleur
na pesi kuna ba témoignage misusu pasta pesa biso donc ngana ondima ngana omela pasta mbondo amoye ba brève ezala mais bosambela pona pasta parce que ba congolais balinga boyete parce que déjà eloko wana suscité ba ya ngana ngana tuna na lito solo la moke ba chrétien je sais que vous me suivez beaucoup non avant na koma lo mo moto na ngana bosana avant na koma na tuna ba argument topé par rapport à question on a posé balobi boy pasta dalo tika na yobiso ba musicien de bazana ezala ya mokili ezala ya nzambe musicien gospel moko te akobala sanka meka mungwa eza impossible wana il faut ezala ba virginité ya ba BBL bino boyi ba virginité ya ba BBL na betela bino ba virginité ya ba BBL ba mamo batika ba poudre ba kisa bokoko bazana ba poudre yake ata boulevard ya star et boulevard des stars so zuka poudre no mamiki yaya ozoka so pendo ke beta match ozoka et du coup ba olobaka ke no zayi mobimba balobi pasta pona bala misusu problème te mais ba o babala bandulemana o convaincre biso te ato mati ato kiti ato mati ato kiti BBL nini virginité ya BBL parce que ndulemane mokote na Congo wana akobala sans komeka mungwa nunu konono to yebi bango bokilo asala ba dégâts ba komo siko okundola bokilo asala ba dégâts ko sakana te aza parmi ba nyama mabe donc abikisa te ni ataka tumbaka siko ya kobeta biso masolo ya ntaba ntuka to boyi yango wana kala ndenge batu nsusu bazolo baloba siko motuna na ngeza boy OK parce que quelque part les obimaneti ils ont témoignage vous voyez mais quand on se obimaneti ils ont scandalisé net scandale par rapport à ba argument ya batu ya ba contestation ya batu yango ma question est celle-ci est-ce que c'est important ko beta lisolo virginité ko témoigner virginité est-ce que c'est important ce que c'est important na nini c'est important na nini c'est important parce que ba si jango community na éviter batu musu batu kami na sens nini na auto betela bino lisolo mwana mwasi oyo ba abusé non soki na bandundu soki na matete parce que bano basalaki mamona baolo baweza matete biso sakana te baolo bapena lingala kisasa mais j'ai pas compris batonso baolo baté salimi na kinte je sais pas trop mais bref yo eza ya solo ezake eza eloko utoro leka na Congo na biso siko mwana wana c'est clair ka ba mibali te volonté na yete akete komitika kuna ba déflorer mwana ya batu tamusupa banda ko sambela akoli eloko ane komela na vie mabanga ane nzambe d'elle-même asala yango te ce qu'on est témoignage à boy je sais pas eko sala nini kolendisa ye eko tuka ye eko na yete so bozo comprendre en fait raison nga na yeli dossier auto pe likambo yango parce que pona batu mususu e betisi mabako pona batu mususu yana ngona importance te pourquoi en parler pona batu mususu pe yana ngolukuta ka ndenge ba passa ba mesana ba témoignage lokuta na ba manki na machine tout ça je sais pas pona bino avis na bino ezanini qu'est-ce que vous en pensez en fait c'est un peu ça nde eloko na linga ina tuna to kabola ba idée ta mususu mutu mususu ako tanga ba commentaire to ako yoka likanisia mutu na mutu lobby akoza pe na position wana aotala na pia témoignage yango na pesa te eza na mon importance te ou encore eza important parce que ou encore eza na importance te non so na eza na cadre ya ko édifier te poto s'édifier à vous les claviers boloba oyo bomoni to pe bokanisi et puis voilà
Donc c'est ça. Ya muke on a zali nango posa. Tozan mokolo ba santu mokolo na yenga. Toko kuba na masolo ya ba santu. Et voilà. Que Dieu vous bénisse, commentez et partagez, likez. Tozonga topé sa suite ya ba commentaire. Mbote bande oba bolingo ezalinga yuno la gardienne des temples, les troubles qui troublent, mikolo ba mo benga ngai équation de plusieurs inconnus, résoudre batala yote. Et on moni batu ba ozoa mamunio sonalo ba des travers. Sans toi comprendre de quoi je parle. Abani mbalama ko s'acharner. Pessimino ba calcul mental. La mifa na une vidéo on a ça conseil na batata. Ça concerne batata. Marambo to bande lobela mo lelo te mais mibali ba yo kakate na eba raté sur un problème ni na mibali. Et ya maona pas c'est ça que mon mibali na commentaire cause la fière ya liwa tata oyo. Ono c'est un héros. Akufi na front. Je crois que tu as mon image à tata. J'ai la vidéo même avec moi. À Kenaki Hotel, à un rendez-vous na une jeune fille. Amélie Bimela Mela. À Sangisi, bon, c'est la tanga la mba qui s'est tatoué à Sangisi. Amélie de Kifaro. Ce qui Kifaro. Na habité Kifaro, à moi, ils allaient rendre les aka comprimé, ils allaient liquide na moulangi. Bilo bat boyebi Kifaro, ils allaient rendre. Bandeko à Sangisi Kifaro. Asangisi moutou rouge, mi de Kifaro moutou rouge nanini. Asale ba mélange moi et belé, attendez. Attendez. Voilà, image moi yango. Ah, na évité bolimisa. Ouais, na meka qu'on capture quelque part mais je sais pas ce qui je vais retrouver ça mais bon quand même il y a tous les messages les cas mais sinon bato bele bazanango ba moni ya na réseaux sociaux les autres tambola partout j'ai même la vidéo parce qu'il a enregistré comme ça dans chango na YouTube na chana image tata ndinga lali bato hotel na anticiper boza na sisa oloba alors asali ba mélange bisangi Amélie. Et là, on est qui a baigné la fille. Bon, et certainement la fille a eu un retard. Qui c'est déjà fait si ça, il doit monter donc. Parce que là, on est les gars. Tant que on a stimulant, et ça, on a stimulé. Ok? Mon thème, des cerveaux moteur en zoto. Ok? Mon thème est ça la ranine. Et pompaka. Makila circulation makila ne mutezo sala kizo raviter nzoto donc ezaneti motema moteur makila ezaneti carburant ozo sala ki nzoto ya mutu ezala nzoto hein ozo tambola ozo en forme en bonne santé sikoni ne le kaka tant me stimuler OK et osani et il faut que ne stimuler motema place motema est fonctionner normal ndenge fonctionner là et fonctionner normal et qu'on doubler et qu'on tripler si qu'on soit déjà est doublé dans et amabi ce qu'on soit comme triplé quadruplé vous en avez risque beaucoup fati vous ne savez pas vous pouvez rater bâtiment monter ma tobi ndenge zalaka pam neti horloge non mon a ni nona et ba bête ndenge betera pam siko tant doublé et qu'on met pam panté qu'on met pam parce que tant au triple amour donc bâtiment motema et cause à sous normalité circulation makila et comme a troublé et du coup au salarié de guerre motema au calé vous ne savez pas tala tant ma zoïe sabatoué beaucoup de classes est important te moto bonga na classe ezaka pona ko bonga te classe ezako motu ya moto fonctionner malamu to pendenge singeli OK ba équation toujours na classe ba sinus ba cosinus ba tangente na ba cotangente ata lobi so ozu mosala
yango ndete obana osala obana résoudre na musalo obana osala soki na bureau soki web soki na nini mais le fait à quoi apprendre en il faut faire tourner mon tournayo donc comment on doit réflexion comment on doit Bible zolo il faut quoi acquérir intelligence il faut quoi acquérir connaissance ok connaissance est un pouvoir connaissance na domaine nyonso na classe moke on na kenda na ebike na chimie na joie ba mélange ba produit et sont mélanger des produits et ça produit mususu ok il y a de ces produits qu'on ne mélange pas et que ça poison yango moninga attention na dai pembete na dai muto ko chachoko moni bato basa chaka 5 produits ya isuki na bimengoni nambala moko achi tenovata che movata che diprozon achi mafumini karola tachi na kosa ngote tope na kosala ngote attention na zaki mwindo ndenge nini et que na za besoin na me kobongisa moi poso tope na tela je ne ferai pas ça parce que mélange ba produit et comme un produit mususu et ko pesa yo problème na mal na potion moni le ba cancer a peau eza ebele et ko créer lo maladie musu na nzoto ce ba to bele ba yeba mambote il y a des ce produits qu'on ne mélange pas siko na likambo ya tricage ya match ezalaka nango eloko zo boma bato yo anti minele ba tricage ba match te eloko zo sala mabe ezanini vous prenez des produits sans mesure sans consulter vos médecins mususu ko tata ko pona médecin te sans calcul sans dose okufate nene déjà produit moko kifao ezali stimulant ok mélanger on a stimulant mususu obakisi mususu attendez oza normal te wa normal te yango moni ignorance et bomaka pendant qu'il y a meli bakisi moi ça comme nante ba effet bandi na nzoto et du coup il m'a sentir que non ça ne va pas akomo benga la jeune fille certainement on est les gars l'état moi c'est à kota akutie na mbeto asembuki asali AVC fulfule omobi mana monoko loboko itengami lokolo akangami ba image ezali moi si tanga moni bongo sage qu'elle était abengi mana mo bato hotel non moi je viens à peine d'entrer je viens à peine d'arriver pour banga ba la tseber imaginez soit kufaki en pleine tatami bakoko c'est la pe moi sur la makambo te ba fi bakoma boye tam so zina posa ibe mbongo amélicie biloko ba bilo maman ezala ndingo heureusement pour elle malgré ba filmer ba totel pe ba sel mabe normalement on filmer tata ba totin pourquoi pas filmer la jeune fille mais bonnet ko che bilili na pe na choite to zo ka capture parce que esi etambol mo ki mo ba do tina bombe za sauter et salemi na bandundu na kwilo ai salemi na bandundu na kwilo et pe si passe pe si mawa batata so bolibo triquer match bomelaka babiloko na dose ok na azoteka ba café eza conçu comme médicament eza stimulant mais en même temps eza remède eza stimulant mais en même temps eza traité yo vous avez un problème éjaculation précoce vous avez un problème de trouble érection vous avez un problème il y a endurance chaleur en zone ma famille aussi pour rater yes chef okay no problem yes I won't thanks au silis hein na banolo banini tato akimisinga mamuna mutu voilà oko beta demi tante yo muto ba demi terrain yo muto mita moko wana so mele peso makoke obeta premier mita deuxième mita OK prolongation obeti na penalty so lingi oko ka marathon te yo so longole mba suka ngaba tope matete wana ko longwa OK itiki mbondo beti aller retour ezana inconvénient parce que ezana ba dose ezana ti ozala mutu pas someli de paracétamol ya ezana ni 500 grammes za combien de grammes pour un adulte eza bongo ba commande on après 4 heures c'est comme ça ezana ba dose na ba gramme mo ba sachet amike omeli moko voilà ou bien omela ya ndambo donc ezana inconvénient mabe omela mabe to sangisa bisangisa sangisa
basangisaka kisite, s'il vous plaît, cher papa. Arrêtez à mélanger, mélanger. Ozo mela masango, ozo ti banzeta boko kona kati. Ya mbozo kreba malade belé na nzoto lobi oko kanga bandoki. Osa la crise oko kufa. Nzambe mibale. Bon na parte mbali bazara na tétitesse moko on dirait ndoki. Ba yoka kate malgré ça. Etali bino Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pannes de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos courants et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On ne se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis,
je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier, les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu de vengeance s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.